Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows d'Enar TV, merci Naba O Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé ensemble, Kakamete sur la Ranabino, cette fois-ci, tu es colobé la libération, il y a Kyodo. Kyodo est libéré, Kyodo, Karande, Bozomo Nawana, Bakanga ki Kyodo, mais d'un coup, Tomonipe Kyodo, ba libéré. Alors, Karane tolobaki na émission ni boso et ça là qui passe comme na bakanga ki Kyodo, mais sauf qu'en RDC tout est possible. RDC ce qui bakangio makala normalement eza pona bato ba yebanité, ça c'est un. Wana tchana mutu olinga te oza congolais oyebi ndenge Congo etambolaka. Makala esalama pona bato ba yebanité. Yo lobi bon deni vitel caméra yebani bakangi ngana lobino boy. Makala esalama pona bato ba yebanité. Na ba o bazangi mbongo. Mais soko za ata na moi $100, moi $200 na RDC, makala ekiko zala pe pona yote. Papa mama simba na bokebi. RDC ato bomi mutu. Soko yebana to soko za na moi $100 na yo kobanga na yote. Donc makala wana ezala ka ba grimace. Mais to sepeli quand même batiki Kyodo. Na okolo ba pe to sepeli ka raté mais batiki Kyodo. Je pouvais dire ça. Batiki Kyodo, comme on a dit Kyodo bakanga qui est minute, biso tuto yoka ki mawa, bon isala ki passe quand même. Asala ki mabe wana na yebi, biso tupe tuzana ba erreur na biso mutazanga erreur azate. Sauf que Kyodo pe asala ki erreur na ndenge na ye, mais d'un côté bande ko balobaki te des choses eza consentement ya deux personnes ba okai ko kanga Kyodo te, pourquoi bakanga Kyodo? Soki bakangi Kyodo c'est qu'il fallait ki bakanga pe Deborah. Bon, bref, de toute façon, tout l'andana nous image, ndenge Kyodo abimi na makala et sali moi bien Yolanda et bon on appelle ça yo détail na sima Tolanda. Donc voilà, Kyodo yewana, Kyodo aza libéré, ye mokuta so bangabi, mais boke nangamba moko okoya komona bazong singa na kati. Donc Kyodo azo banga mwa muke, Kyodo aza libéré, bachaki Kyodo quelque part, mais Kyodo yewana batiki ye, Kyodo ake na ye makala te, à ce temps, na moment où tozolo ba Kyodo aza na ye libre. Donc voilà. Toyaki kaka tomonisa bino, ndenge tolaksaki bino ba makamyo su ndenge bandaki. Également, batiki Kyodo, il faut que koloba peke batiki Kyodo, voilà. C'est-à-dire des shows d'Enar TV, ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà. Rien que la vérité, des shows d'Enar TV au centre. Biso à ton côté la ramutute, tu as rappelé contre mutute. Donc voilà. Quand même, batiki Kyodo, Kyodo yewana za souriant. Au monika randenge ezo sala Kyodo azupe succès. Ba tupe batondi kande na Congo ezaka soko sali mabe mo bwetango obima mbamo lupemba batu batondi pona RDC batu batondaka na eloko nyonso soko bomi mutu babeteli yo maboko batondi so ekaka batiki okomi na succès soko sali mabe tango ba okango batu bakoloba mais tango bakotiko batu batondi baye kobeta maboko c'est-à-dire en RDC na osali malamu to obetelo maboko na osali mabe to obetelo maboko soki bakangi yo to beti maboko soki pe ba libérer yo to beti maboko. Quel peuple! Na ebité talasko Kyodo succès akomi nango Kyodo akomi pe na batu pe bazingi Kyodo ka bini na ndenge.
Donc voilà, nga personnellement et salinga bien bakinois kutu baboye atali tanga ya mbula ezwa Kyodo. Voilà. Kyodo azui chance na ye abimi, Kyodo pe impact mati, Kyodo pe succès mati, ben yo lingtolo babongo te pona ni yo monite. Ba o finike pe parapluie te pour la te. C'est ça, donc moi impact pe salami nango, succès pe zongi, bientôt to remone pe na basen, boazan de konabiso to ça. Entre familles, hein, les linges sales se lavent en famille, to lobani ka ndengwana te. RDC Lokwa Makasi, merci beaucoup au Twenga Tcholobangoana, ceux qui ont yébakité Kyodo ba libéré, le plus important, partagez votre émission et ya PSAP ba proche na yo ba mona ke RDC Lokwa Makasi, Kyodo bakanga kiye, mais d'un coup batiki Kyodo bon. Les abongo yo ngai kaka tika na prison. Te bon asala ki mabe, o me décho, asala ki mabe na yebi, mais voilà. C'est la RDC, merci beaucoup, partagez votre émission, aimez, commentez que ça va bien. Ezalaki Abino, humble serviteur, l'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakuya, ciao.